Banza London TV. La polémique à l'époque ils ont quitté. Mais tu vois quand artiste mususu na bato ba lobla manque ba polémique oh bilibolo bagé oh baby si musique to kutango déjà kala ezala déjà polémique nini na ebité ngana tikala koyoka te na moni Franco bien Rochero na télévision moko na bango azo chrétien moninga le terme ya lelo azo chrétien moninga a matelier bordure terme à terme à matelier bordure na yoka ngote a tout bordé voilà c'est intéressant akoloba makam na ye na mosala ya zo sala tout ça c'est tout et nous Banza London TV musique ezarapena na bagrigi simba Chris Kisi tout consort j'aimerais d'abord que tu me ma solo mingi batuna kande ma solo mingi batuna ngonde ba musicien parce que ba musicien de boza na occasion au solo na bango mais l'air ouais ya on a habité boza a raison au tuna biso parce que biso na ndenge ya image koyeba na tout ça c'est vrai biso ne bo tuna mais les beaux ont occasion musu boko tuna cordonnier moko za un succès boko tuna ndeni batu bayaka ka osalisa wasapate pa na boko tuna boulanger moko za un succès neti pain victoire boko na otuna kisi nyo za na ngoyo pain victoire po batu basomba ka baluka ka mapa na yo bo po anini so ekomika na musicien de il faut ezala idée ya kisi donc moto soit asali effort na mosala na yako iko exceller te très bien Banza London TV. Vous avez plein de baguettes, excusez-moi pour le terme, ok. Non, d'ailleurs, tu as un bateau en tu as un bateau, oh, Moutunanga, qui n'a pas voilà. Oh, l'élo, ben, va porte-parole. Tu as un bateau. Ceux qui. Mon co va tabouler à Oleka. Papa tabouler à Oleka na télévision, à Oleka ye, mon co a le makambu na ye. Nandenga yeberi a pesi information à ndenge. Ceux qui papa Franco Oleka a oloba ndenge na ye ndenge singi. Ezate ka vaina ndako bonga tindi mutu moko boye. Au porte-parole et puis a komi kuna a komi kotonga papa Rochero ou bien non, ezala été. Salutations et cordiales à toutes et à tous, amis téléspectateurs et mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre chaîne Dembanza London Télévision, dans votre émission Totika Place la culture. C'est toujours la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous, eux, les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe. Un grand merci Nzambo à Pesibiso Santé et Orphelé, Liberté et Orphelé, Kimia et Orphelé, parce que nous avons un merci et pas Nzambe Nzambe à Pesibiso Pema, Itsusu Yakumona, Mokolo Yalelo. Aujourd'hui, tu as mis moko ya mikolo sala nzela la musique à Congo à marquer époque et jusqu'au jour d'aujourd'hui à connaître toujours au travail na kombo ya Papa Malage de Lugendo. Et je crois que ba sepeli ba kanisi ba testament ba kanisi ba babifu ba kanisi ba babifoli ba kanisi ba nzome belé à sala la biso to même Papa Malage na manière premièrement moké ko sonner apesa biso moi moké regard na par rapport à évolution de la musique à Congo et puis on va essayer de parler par rapport à la différence de la musique ba sala qui a kala. Le pourquoi pas aussi parler par rapport à featuring au bateau ça na leki na ye fait rigola ouragan automoni même là j'ai bien sélection encore maïle monsieur à sekanandenge il y a Kilelo. Un grand merci à l'équipe de Banza London TV na moni de Bruno original les 3 fois arena nzambe na bango merci na Bob na réalisation na prise de vie merci na maître Baina très fort Jiloka international, le combattant responsable à Londres. Merci à toi, les Didi femmes avec grande œuf. Moi, si nous avons en matière première, la maman de David, on te salue et c'est au Talabiso. Alors, ce que vous avez déjà caméra, l'équipe n'a de Banza, toujours Papa Malage, parce que nous avons une résidence. Papa Malage, bonjour. Bonjour. Mobali Nzambe. Bien. Non, Mobali Nzambe. Voilà, Mobali Nzambe. Au bien. Voilà. Mobali Nzambe. Voilà. Ouais. Petit D avec idée ministre. Oui, Dieu, Naïbi. Pas le grand D. Voilà. Le grand D, tout ce qui est Moko. Voilà. Ouais, Mobali Nzambe. Voilà. Très donc Nzambe peut N avec N minuscule. Voilà, très content à Dembanza London TV. Moi, un mot pour m'abonner à Dembanza London TV.
Bon, en tout cas, na sepeli ndenge boyambinga na kati ya chaîne na bino, bon, esali esengo trop ekopropulse nga quelque part eza esengo mingi mpo na nga. Très bien. Natigele Otamukio s'est présenté, Malage de Lugendo. Malage de Lugendo, Lugendo comme on a la famille, donc je suis de la famille Lugendo, na Botami, na Bukavu, na Iye Kinshasa entre 6 et 7 ans, na Tangia na collège Albert, premier, et comme collège Boboto. Voilà. Après, na bandi musique Malembe, voilà. na bandi neti na ba orchestre quartier, voilà. La campagne, Oka, Mekano, Nini. Après, comment qui semi-professionnel, et pas y a un Pompoloai, et pas y a Mimila Inashikomawatu. Après, bon, dès l'ère na bandi série, avec professionnel, na Mayaula Mayoni, Tokena Lomé, et Longona Betty Masikini, na ba redoutable. Tolekisi Mvula Mobimba Kuna. Après, toye kozonga nde Mayaula ayo kotsanga na ayo laksanga epai ya grand maître Franco andimi kozwanga na koti kuna ti quelques mbula na salai kuna ti après na kota na Zaiko ti après période on a décidé na mais maintenant na famille kovanda na mikili ya poto. Donc si je comprends bien au bandi carrière professionnelle na OK Jazz. Oui, professionnel comme tel na bandi ngona Mayaula na meilleur toke na Lomé wana eska toke na osala une année. Voilà. Premier voyage na yo bozaki bokendaki na festival na Hollande na Franco. Oui. Alors c'était en 1900 si je bon mémoire. Eza liboso ou bien Asuka? Je pense que peut-être que eza Asuka ozolo ba wapi oyo bokendaki na festival na Hollande na Utrecht. Très bien. À Utrecht. On est comme qui deuxième fois au Hollande. Mais na bandi na ndenge ya na le succès parce que y a monde tikala qui en image hein, na ba image na ngo tikala mingi et ça qui succès munene kuna na Utrecht. Très bien. Malage de Lugendo ont intégré OK Jazz, vous avez qui Benjamin. Je pense qu'à l'époque là vous avez qui yo Carlito Lassa, Madilu système vous avez qui Benjamin ya OK Jazz. Donc. Bon, ngai Carlito à peu près le même âge mais Madilu a quand même mon corona biso quand même hein. Madilu a mon corona biso, Madilu a bandi musique avant biso to nanto comme professionnel te tozolanda les razoyemba les razan ba kuba mayopi a bandi musique avant biso. Ouais. Voilà. Et j'aimerais d'abord savoir Coco Tanayo OK Jazz, c'est bien mais vous avez dit sur Outaki mais à l'époque Tanayo quand il papa sur l'ombo même koyemba ne boye ko tali bozaki carrément difficile mais l'expérience on a facilité on facilité maman Coco na OK puis maman aux yeux là c'était quoi ça yini? Bon parce que d'abord motoye ko tikanga aza moto a beta na OK Jazz hein Mayaula feu Mayaula Mayoni abeta na OK Jazz asali kuna ba bondowe ba hein oui ba chanson à succès asali kuna donc leur na voyagé na to beta na souvent ma solo à OK Jazz to beta ma solo à Franco donc esali que na estime ya Franco na zanango mais kobanga oya kobanga et diminuer moi mkepo na yo kaka ma solo ne mingi pa ya Mayaula alors leur Mayaula ko tikanga kuna na moni confiance au yemoko la kisai chanteur ozai na yekuna yeyo ça va alors c'est na moni na malobaka wazana confiance na dit bon ça va donc na ko affronter le quoi. Très bien. La première chanson il mission dans kacha OK ça qui Testament Papa Lutumba. Oui. C'était quoi vraiment l'histoire du Testament? Les Testament bolé pour faire passer une histoire vraie. Et une histoire vraie Papa Lutumba za ova binaye boyebi na isangia na lingwala. Bon, la quartier wana maman Mati azai pe na leki na ye ba onso bazai maman bazao teka zandu ba muziki 100 kg leki na ye José Lera Kufi na pasi wana mawana ndenga ibana ina kulutu poète Lutumba aye osenga ye papa esi ya moyenne za usaila anze muko na bonlela leki na ngai nde Papa Simaro asalaki nzembo Testament. Préférait qu'il y ait mbango. Oui. Papa Lutumba. Mais avant ngana a décidé na suka ke ngana yembango ba mosupe bazali ba répéta ki yango. Ouais.
Est-ce que vous voyez des bisous? Oui. On a dit tous au monde qui est extrait à testament boy. Extrait à testament en live. Oui, mon keka. Yabo uleo lobi na mpasi otalinga oseki opekisi ngai kolela e kasi olakaki nga okobika nzoko yebaki ozali kokende okosinga nde kokosa nsima na ngai okati motema olingaki nazala te o José o méchante mama. Voilà. Papa Malage. Oui. C'est qu'ils ont une voix. Si le voix Zara Mobesu. Te nga alobaka voix yango yango wana nde nzambe apesa inga. Bon, na changé te. Yango wana kaka. Donc soki bato baappréciaki yango au départ, na changé yango te yango wana kaka. Mais au permettre les téléspectateurs quand même ba mona yo longa ta lunette, c'est ça quand même plaisir. Sans ba lunette. Voilà. OK. Très bien. Alors tu as évolué. Après disparition, il y a Papa Nabiso Lombo en 1989. Au quitté OK jazz OK kota na Zaiko to corrigeant muke na c'est vrai à Zaiko bela mais na kitaki leur akufite na kitaki avant akufa avant akufa c'était en 1989 mais il y a akufi après ngana quitté na avril il y a kufa na ba vers fin de l'année vers si je m'abuse, vers septembre, octobre, par là. Ok, quand Zaiko Lang en 1992 92, non, parce que Vani n'a aucun jazz de 85 à 89. N'a aucun Zaiko à 89. Voilà. Vani à Zaiko de 89 à 95. Très bien. En fait, tu mets ma solo à Zaiko. On partage une expérience. Au côté OK Jazz, première chanson Testament, Papa Lutumba. Au côté na Zaiko, c'est la première chanson Babi Folie. Les Kababi. Mais en réalité, il y a une slide qui est na kati ya Zaiko comme parmi ba voix lead. Bah ezandenge moto azosalela mosala, eza lokola yaka loba yo fungoli compagnie bon oza bato ya misala ebele mais yo moko moto otalobi o wana na préféré ye nde aza un rôle boy o aza un rôle boy eza ndenge ozomonela nde bazo exceller quoi nde moko na moko azo exceller ndoko décider obi wana na ba talent na ye na connaissance na ye na préféré o wana nde azala boy o wana azala boy. Album jamais sanu ezaki album ya Papa Jossar ou il y a Zaiko. Il y a groupe parce que mais c'est tout ça li na Zaiko album il y a président Jossar banze monyon César ye moko net album il y a ba Zekira ezaki ba Zekira ba Mbasi bani presque monyon César au moins au comment l'aime soit ajouter nze moko ya mutu mususu mais au moins la plupart et Zayaye mais wana ezaki banzembo ya bato ebele. Très bien. Na lingo kabona biso expérience na yo oyembina papa na biso Francola Momakiadi oyembina papa Jossar Nyoka donc ça veut dire oyembina ba leader à minene puis na ba orchestre minene. Oui. Malaji devant Luambo au loro nini récupéra devant papa Jossar nini pe oyo zwa lisusu. D'abord plaisir na zai na ngo ya ko évoluer na Luambo parce que naïbaï que bango abandi musique bango OK jazz des orchestres ba ina 56 leur ngana za okola banzembo toyoka na ba radio banzembo akala wana omoni kitambala ezali moko wana za Luambo te mais natali na bi moto wana a évolué kina bato wana nzela moko donc azana idée moko ya musique oyo ya nde mususu effectivement na ke komona que bangonde ba sali sentier o toza oleka lelo bangonde ba tie matambe o toza olanda eza bango donc leur na ke ko sala naye na maîtriser à peu près esika nini musique ango euteli oza comprendre na comprendre que musique ango euti na boye siko leur na ye osala na kurutu président Jossa c'est-à-dire que na ye okuta kaka nde na otoloba na ye okuta
musique moko au fait oyo escana ote pas grand maître bango basi basala ngo na yokuta zaiko ezoleka na nzela wana mais ezaki comment na kata ebele makasi à l'époque na bino na mais usali nzembo papa lutumba komi apiso yembi testament bien que performance na yo capacité na yo mais en tout ça c'est comme ça na sima wana ya musta à part koyema bozaki na c'est comme ça na sima à part secret ande nieza mosala je mérite d'abord signifier bien ma question pour comprendre est-ce que musique ezarapena na bagrigi simba crise kisi tout consort j'aimerais d'abord que tu me ma solo mingi batuna kande ma solo mingi batuna ngonde ba musicien parce que ba musicien de bozana occasion au solo na bango mais l'air ouais ya on a obit boza raison ya tuna biso parce que biso na ndenge ya image koyeba na tout ça c'est vrai biso ne bo tuna mais les beaux ont occasion musu boko tuna cordonnier moko aza un succès boko tuna ndeni batu bayaka ka osalisa sapato pa na boko tuna boulanger moko aza un succès neti pain victoire boko na otuna kisi nyo za na ngoyo pain victoire po batu basomba ka baluka ka mapa na yo bo po anini so ekomika na musicien de il faut ezala idée ya kisi donc moto soit asali effort na mosala na yako iko exceller très bien vous comprenez bon lelo par exemple naloba lelo ba jeune batandami ebele na tanga kombo te mais moi kombo moko mibale misato mine eza kobima par-ci par-là bon bawana par rapport à bamsusu wana c'est-à-dire que bango nde baleki na kosimba kisi bamona mosusu bayebi nzela ya kisi te non je ne crois pas c'est-à-dire bawana basali mwa effort basali mwa effort na mosala na bango mpo bakoma esika bakomi voilà est-ce que baguerre auto vivre la musique lelo baguerre auto vivre lelo mon messia mo razana mutafingi la ke batu apena monto a défendre ke batu bino pas l'époque que besoin de succès déjà ba testament c'est un carton ça ranaté ba petit babi obinza na somo mo yema na zaiko be babi folie je pense que les kababi qui na succès il faut passer on a peu vous avez plein baguerre tam sou yo excusez-moi pour le terme yo ici OK tam sou vous en a rankina mission mo tam sou ya zaiko mutno afinga mission zaiko non d'ailleurs tozaka na bato ndengo na te tozala te na bato oyo mutu na ngai akendaka kolobela ngai oyo lelo bengi bango baporte parole tozalaka na bango te soki moko batabula ya oleka papa tabula ya oleka na télévision akoleka ye moko alobi makambo na ye na ndenge ayebeli apesi information ya ndenge na ye soki papa Francois oleka aoloba na ndenge na ye ndenge singi eza te kavai na ndako bongo atindi motu moko boye o porte parole et puis akomi kuna akomi kotonga papa Rochero ou bien non ezalaki te très bien. Voilà, merci à toi, Héritier Mambweni, l'historienne. Héritier Mambweni, Mukolo, historienne à Makasi, solo, mais c'est Héritier Mambweni, te peux somboter. Merci, Nassam Kunku, le nécessaire, monter ma mère et mes coucou. Nous sommes avec Papa Malage de Lugendo. Alors, on va évoluer, Papa Malage. En 1996, au quitté Zaiko. Oui. 95 au tikali na bon prépéka 95 96 au tikali au tikali na Belgique comme na tikala ité na kitaki na zao kitaki zao tina kei je me rappelle à 1995 bo ça l'album Moro Zaki yo Carlito Pepe après bo ça l'album Moro je pense Madilou je pense les asiatiques très bien les asiatiques je crois dans la trace quand même non qui dit bien voilà vous avez moi idée voilà alors c'était quoi pourquoi tu préfères quitter Zaiko mais dans to sala album moi te pour quitter Zaiko non je me rappelle période wana oyo et pesaka biso ba révocation na Zaiko les albums to sala plutôt ngai Adamo na Baroza OK ne to sala album moko boy yango to et pesa biso et pesa que ba pesa biso révocation wana. Voilà. Mais oyo to salaki na Madilou na Carlito na Adula Doudou ezalaki naza na Zaiko et lukaki mi problème te lukaki mi ndondo te. Donc vous salaka album wana en kin. To sala na Bruxelles. Pardon na Belgique. Donc ça dit comment il peut muta banzonzing ko sa banzonzing mo belé tout consort. Banzonzing ba benga banzonzing
Bon, enfin, naoloba te que Nzonzing nde ebimisi ngai mais nakoli na vie ya Nzonzing. Nakoli na vie ya Nzonzing, c'est-à-dire ngai posa na ngai ezaka nazotala chanteur chanteur wanso na yembi na ye bien. Fona sala effort ou bien ye a poussa na pembeni na nga ou bien nga na poussa na pembeni na ye mais soki makili ekutani tokoka koyemba quelque chose. Balo nakokaka te que naza kaka figé esika moko ozomona bamisusu bazobeta partout mais oza kolula mais moyen osala na ye eloko eza te. Moi je suis pour le partage un peu, hein? Comme ça de temps en temps, vous savez, moi sélection, le public peut découvrir quelque chose. Vous comprenez? Mais tu vends ka public et vendre bah kulu tout cas bah bazao pekisabiso banzonzinga ngo bah grand maître bah mais tout le monde n'a pas ngungi salami. Voilà. Tout le monde peut moulangi ngungi salami ngungi zaini nzonzingi. Et puis tout le monde a dit moulanga malasi, je pense que tu peux dire nzonzingi. Moulanga malasi moulanga malasi na luambo basari lo mo ndia basangana ka ngungi nde nazolo. Ah OK. OK. Nanya ti molange ki molangi yango ngungi. Voilà. Eza nzonzingi. Voilà. Mais patron basali nzonzingi. Et ça là qui ni auprès du public, et ça le public plaisir moi danger parce que public ils ont s'attendre jamais que ba okoyemba ensemble. Mais ba kuti bango ensemble. Mais il y a le bel comme tu as à l'époque ba polémique les à l'époque ils ont quitté. Mais tu vois que artiste mususu na ba to ba le blanc ba polémique oh bilibolo bagé oh baby si musique to kutango déjà kala et ça là déjà. Polémique nini na ebité ngana tikala ko yoka te na moni Franco bien Rochero na télévision moko na bango azo chrétien moninga le terme ya lelo azo chrétien moninga a mateli bordure. Baterme à l'eau. Baterme à l'eau. Oh, à matelier bordi. Non, nayoka ngote. À tout bordi. Nayoka ngote. Voilà, c'est intéressant. À Koloba makamnaye, na mosala ya zo sala tout ça, c'est tout. Et là on dit nous mona mabele la musique napso. Ojo c'est na lobby, est-ce qu'on dit se comparer na moninga, est-ce qu'il faut tonga Si on se comparer na moninga, mais sala ngona na studio, sala ngona mosala. Na mosala olaksi batuke olekie. Mais pourquoi kotonga eler moko ba okomati na niveau ya nzoto kofinga na nzoto toke wapi? Voilà, papa Mala, je te songe rapidement la régie, n'a remarqué le rumeur boye na vidéo na otela yo, nebi ko za la support talango. Eza vidéo kuluto Luambo, Koko Luambo, asa Koko ponanga, azo présenter bien vous belé mais biso to sepeli Bob le roi Albert Toroyamba notre réalisateur à KTK à place na yo mais na remarqué la vidéo on est le monde a remarqué en tout cas moi ça m'a tué ça dit cohésion ça dit bo solana président na yo mo roboter les micros oyembi okati abichan encore non tout je vais de boto to lana loko yo on to zonga to kimamba musimanga régie et de biso le Benjamin de l'orchestre. Il est un peu court, mais bien là. Il s'appelle Malage de Lugendo. Voilà le Benjamin. Il a 17 ans. 17 ans. Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e. C'est quoi ça? C'est Célio ou bien c'est quoi? Ida. Ah, ça c'est Ida. Chantez un peu. Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e. Mais ici c'est Boulé. Chantez un peu Boulé là. Ya Boulé oh, lobi na mpasi otalinga oseki. Encore. Opekisi ngai kolela e, kasi olakaki nga okobika. Nzoko yebaki ozali kokende. Okonsinga ne kokosa nsima na ngai okati motema. Olingaki nazala te oliwe yoki ngai soni mama. C'est triste, hein?
Merci beaucoup à la grande équipe technique à Dembanza London Télévision. On est de retour, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous constatez que nous sommes avec Papa Malage de Lugendo. Je suis dans sa résidence, donc toujours sur la naïe, donc je pense que c'est un Wemba, mon na émission où atoka salibiso et c'est makasi. Alors tozongi, où tu as la vidéo wana. Oui. Na le déjà fait cette vidéo, on a remarqué, ça dit communion, ça dit président na oui. Mais pour solo la communion, accord, c'était quoi? Oui, c'est-à-dire devant public. Pour emporter public. Public a ngate à mon rapport wana yaki patron na mona musala. Patron public ngai mona batumo baza osakana. Très bien. Na ko retrouver on l'air na ina zaiko tout ce toi na scène au moins biso na président Jossar on dirait tozo sakana. Public alinga komona ba image wana. Alingi komona public ya na rapport moko yaki patron na mona musala te. Vous comprenez? Alors, tous ça effort, c'est comme enfin, les actes efforts, c'est spontané, c'est comme devant public, vraiment, c'est comme le gars, master, na patron, na biso, pour nako égayer public. Alors, ce boutique na rapport entre eux, na onso et na limité kuna répétition, kuta que et kuta ya vandi skanae, ba musicien ba vandi boye. Donc, kuti rapport. On est comme un patron. Ouais, au moins, il faut sentir que le patron, ou le patron, mais c'est tout comme il y a 1, 2, 3, ou bien un spectacle, tout longo limba, moi, c'est comme toujours ça. Est-ce que ça, parfois, ça arrive aussi que Boyemba, par exemple, papa l'homme, tout le monde a le misal, au coup, misal l'idée, et mon consolé qui est, au coup, parfois, il y a un peu arrivé, papa l'homme, mais justement, comme Naïb Suya, leur bozo sakana ensemble. Donc, comment il y a un rapport, il y a Mokonzi, non, moi, il y a un bozo sakana ensemble. Voilà. Bozo sakana. Mais par rapport à l'homme, bien sûr, au moment où il y a Michel, au moment où il y a Misala, au président, et puis celui qui présente, il y a Michel, au gang, c'est les Mokonzi. Bon, voilà, ils ont façon de banguer au monde et la macambo. Mais biso, ils ont qui bon côté. Bon, dans le cas, moi, paye que c'est vrai, mais tout ça, on a président Jossar. Voilà. D'ailleurs, tout ça, on a président Jossar. Leur monko ba wenge pe bimaki, ba nini, tout ça. Mais leur pe ba wenge ba bimaki, ba bandai na makambo wana te, non. Tous a okuta pe na bango pe bazai ko sakana izai masano, bazo sakana entre bango. Bon, je ne sais pas, peut-être que parce que c'était entre amis, hein. Voilà. Bazai ba leader ba kolo groupe bazai ba amis. Voilà. Peut-être il y a tous a sentir ko sakana wana. Si ko l'air Kabwani comme moi petit, peut-être que le rapport est changé. Mais bisopé par rapport à Papa Luambo Touzaï petit. Très bien. Mais quand même, surtout comme la scène, tout ça, blaguer, tout ça, ils ont contribué à un plaisir, il y a public. Malage de Lugendo. Musique Nabiso est au peur de Bamikole Belé. De Boumsi Bakole Belé la musique. Aux conscients au Yebi. Tant que la musique Nabiso, place Zalaki, n'a place Komeli. Tous en avance, tous au monde tous en avance. Avance, avance par rapport à quelque chose. Avance par rapport à qui? Par rapport Rumba et comme on a reconnaître on a UNESCO, on a patrimoine. Mais quand vous voyez la manière dont Rumbezo sale la Malelo par rapport au Blibo Salaki, analyse de ça. Et quand vous avez peine de monter jamais. Et quand vous avez monté, la génération et l'équipe qui n'a qu'à le belaka rumba te solo vipo landa ogon yoka salsa ya années 50 na salsa ba obeta lelo ekokanite eza ikoimba jeune baza oluka ko apporter soit ko apporter quelque chose na salsa ana soit ko modifier quelque chose na salsa ana mais etikala ka salsa nde pe ba jeune ba osa lelo bazoluka ko apporter lo na bango na rumba wana comme pe bazoluka ko modifier rumba wana ezwa moi elongi na bango. Moi je trouve que c'est pas mal. Parce que après bango pe bamusu ba robima. O ba roya pe na apport na bango. Très bien. Ouais. Nalanda kan de kona Karmapa na pesi mbote président Karmapa. Alors babi c'est bien rumbe côté na UNESCO mais la manière rumbe zo kendele dans 20 ans rumba irobunga.
Ils ont difficile les bunga, ils ont très difficile. Aza kama pas za moto à respecter mingi parce que na apprécier la façon na ya osala banzembo d'abord, na façon na ya azana kio que jazz mona kati na ye mais bossa ande fort à découvrir mais azana sans pourtant connaître pourquoi le bagi bongo parce que il fallait ce que tout nae pourquoi lobinde il faut que na kata ya bongo nae oye ba eloko nini ye alingi ko exprimer place évidemment na zongi ko place ko baki à l'époque to mbili bo sala banzembo même yo comme papa tumba komi on une chanson de testament oui tu sens la chanson là so tiango lelo. Et malheureusement, il y a des tikali parce qu'il n'y a aucune bêtise, il n'y a aucune saleté, il n'y a aucune bousson. Ça veut dire qu'il y a Anatolie. Je comprends. Mais par rapport à aujourd'hui, il y a des gens ignorants, il y a des gens qui n'importe quoi, parce que les Congolais comme la il y a des sans arrière-pensée. Ngana lobby kota bien na makanisi ya ndeko na Karamapa pour comprendre pourquoi lobby bongo. Ngai côté moko, hein? Côté moko na koloba peut-être na ndenge ya bizaleli ya ba musicien ndé peut-être ba ko faire disparaître le rumba. Très bien. Parce que soy beaucoup comme binemi entre bino pour la bêtise et puis mingi ezate que ba musicien mi balé ba kutana ki bongo ba swani te. Eza batuna bango moko oyo kuna mutu na ye oyo kuna mutu na ye bango ba tie bango en conflit public pe landi conflit wana. Mais bango moko en soi bazana ndimité bakutana quelque part bon bakoyi binemi non mais bato bango baza kozwa quoi porte-parole siko nako luka ko gagner confiance ya moto wana zui ya kanisi on dirait so nako finga wana mususu nde moto azwinga akosepela alors que azo bomandé musique na biso. Très bien. Toi qui malé même dans cette émission, tu peux te masolo ya dynastie. Dynastie. Donc tout nango c'est important faut tout nango que tout malage toi qui na dynastie. D'abord j'aimerais savoir na sala qui premier pas faire rigolo ou bien io pour bo sala featuring na Ouragan. Faire mutasala yi premier pas ndenge ya zaina numéro na ngate. Voilà. Asengi leki nanga moko tuzakane kuna na Belgique. À 5e numéro, les qui habitent na bengai, abenga, azunga, habito na président Ferrea a souhaité qu'il soit intervenir on na album na katanze on il y a pas de quoi mais si pour l'instant on a à Paris tout ça ben justement biso peto à Paris. Ah bon, c'est bon, à Paris, il n'y a pas de problème. Toyo Karabo, les longs ans, Moussala, mais soit à partir de la lobby, na okoza libre. Oui, bon, lobby au Koyiko, ya alors, na Tongo Pe, ya lobby, na Bengi, na Zubango, pessinga adresse, eska wazali, na rejoindre Bango, ti na ndenge to sakani mo muke na studio. Bo sakani mo muke. Mais eza masano te point absolument mais moi muke na mais parce que on rêve on ça masano encore oui blaire to zaiba mi que se boto sakana mutu nyonso azonga plaisir voilà d'ailleurs que tout l'air ba mère aza oganga ya OK on dirait ozo boudé parce que elo za osala ya plaisir bon nde mo pekaka biso to sakana to sepel na biso Kouloutou Malage, ça te fait comment de chanter avec ton petit frère quand il y a le papa je disais ici tout à l'heure, ce qui m'ont de loin na appréciaka. Na mona na revaka peut-être na yemba nae et que occasion il peut sami. Pour le public, au moins il était que le public peut être curieux chaque fois yo ka ba singa Ouragan ngo izabo na yo kana bango mbale mélange ça les gens sont curieux. Voilà. Le public attend ça. Le public est zela biloko ndengo na pourquoi tu évites ngo. Donc vrai dit que mana faire ça peut moko peut moko ba rêve na opé. Ben oui, uzana leki moka yemba bien. Voilà. Uza pe na tendance, uza tendance bien. Ce na yembi na ye ko ça ndenge. Très bien. Ouais. Exemple moko simple donc qui m'a dit le logo sali chanson Ouragan. Je crois que titre Nzembo il y a titre à faire rigola. Oui. Mais je pense que Galaxy go Nzembo yo mto sala qui choix Ouragan. Non, yé moko leur na comme na studio. A eu vient na ça Nzembo mais
na préféré tout ça na yo nzembo oyo. Très bien. Lelo ozotango fandi bozo lelo nini ba retomeni no zui après sima nzembo okobima. Ba retomeni ne ozui après sima ouragan. Bah ils va retomber belé surtout et à là je ne dis pas na récupérer na botolier public té non impossible. Mais public na yé quand même ba oh bazoye ba ngate ba découvrir. OK. Ba jeune moko boye ba découvrir là. Pour nanga ça m'a ajouté quelque chose. Boyo kana ika bosuka na audio pour tout le monde participer na clip parce que ba na na clip to za ke sikamote. Exactement que moto aboyi ou bien ya boya ki ou bien ngana boya kité. Là razo sa clip aza kuna poto ngana zai déjà. Yo nga déjà kini. Na yaki déjà wa. Donc tozoye occasion ya ko tourner clip sikamote. Bah, tous ans pour parler, na équipe na et total à ceux qui te ça la deuxième clip, pourquoi pas. Très bien. Kouloutou Malage, est-ce que Lelo, sans qu'on ignore nos fans d'Yawa, à part faire ego là, aux autres pensez que maintenant artiste ou bien pour Moutas collaborer dans Malage. Na pensera toujours. Qu'est-ce qu'il faut? Quand un artiste comme ça, na pensera toujours. Dès na ipsa que na bi, na Luka na tenté chaque fois expérience. Bon, voilà nga na ya moto na soki sangani ko yo pesani. Voilà nga na style là mso na style. Na style ko yo pesani. D'ailleurs dernièrement, au moins na salaki na ba jeune moko ya bazana Belgique kuna. Nani sur Congo, Marshall Dixal, na ndeko na biso mususu. Tosali bango baza na kati ya rap, menga na zoyemba rumba. Mais basali musique et bimi musique moko boye. Très bien. Denga le ba à part faire na ba mission sur la Congo ba sa fierté à musique. Na nous penser au soyemba, na tali bien que mongo on en est. Oh nyonso azoyemba bien, ba fali bazoyemba bien, ba n'arrivera même na zoa occasion te ata ba wera faire na zoa occasion mais na concert na zoa occasion yemba na ba wera ba kurutu nanga Koffi Olomide ba karma pa ba ni pazo karma pa na yo ka na ni façon moya okende ya ba odemba boy ozo comprendre ba façon na yemba susu na nekilanga moketonga ezali pe eloko mususu pe ça fait autre chose. Mais nazo yipso le ouragan oh na faire go là franchement na comme solo des ba bazo apprécier hein. Merci. Margot ba bazo yembika moke. C'était quoi? Je sais pas, pourquoi vous moqué bongo? Non. Là, mon père bongaka, ezala na vol. Sûrement ezaki, parce que ezaki ba choix ya faire. Aponi ba place na oyemba, vio koyemba awa. Là mon place na oyemba avie to sa duo awa yo moko awa ngai na bandi yo côté awa mon disposition est déjà ya bien na partie wana to yembinga nae mais to laxi déjà na public oyo to koyi ko bimisa leur tozo sangana et laxi déjà parce que oyo moto azana paquet moto a monique ezo sala bien alingisi ko toyemba mobimba mais aya na paquet na ya laxata atia na mesa bato ba paquet bogi mabe uza wapi atie paquet voilà to luka ba chika voilà to luka ba chika ye abwaki paquet alobi bo bandela nsko nzeo moko ya mobimba mbale bo kabula bien bo sacre na siko bien mabe uza te voilà tout aussi cette émission tout tika yo parce que tout ça déjà week-end tout ça disons dimanche et des bisous na ningi beaucoup plus na yo koka oyemba et ça fait plaisir mais ça qui fait bien ko yo quand même pas quoi Kouloutou Malage na bano ba yo kako mais le ba moni yo et des bisous na mo mke na ouragan to yo ka ona no boy oh ouragan to yo ka ona no mon bébé Jacob non na qui dans ça déjà tani papa le message encore mon bébé yakako déverrouiller ngai ko daba sentiment
C'est bon. Si, voilà. Ouais, ah, c'est triste, hein? Parce que le bac est zamouké. L'intervention, si on a hyper, l'intervention a un témouké, pour baoyo na bayo qui a monté. Bac on suite y a parti aux Zandé. Voilà. Mais on a bandit déjà. Mon bébé, y'a qu'à côté verrouillé ngai, koda bas sentiment. National ingapesa ba atamo pepa ora parce que bimaran voilà nazo sala ba contre personne voilà il faut cœur ezala pour na sala. OK, alors de cette émission mais na lingo ça avec plaisir. Extrême OK, bande de testament. Banda testament OK na babi je pense que babi faut ya mwana babi folie hein. Leki ya babi. C'est la biso moi métissage pour bas c'est la base à la Bazeluwe kuna na paradiso epai ya Yawe boyamba boule ayende mopaya na mboka na bino lelo akangi miso boy biso vide monene na fami mokili elingi bato malamu te ata liloba suka te mwesedo kotolo José wa basantwe bikokota na tongo esili kotanaga afungoli biso nzambe azongisi pemba yaka kopesa ngai mbote nasengi yo nabanzaki yo na butu ya lelo wana musona sina sayelaki yo bakangaka nyama na motambo kaka na plat préféré na ye. Ça va. Allez, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Amis téléspectateurs, là, c'était Kulutu Malange Delougué. Donc, comme la souka émission, comme la souka, c'est-à-dire, Nazao souhaité. Voilà. Ola qui s'appelle Sika na Yembi, na mélange, voilà, na salle, il y a rap, na rumba, et puis, babeti musique, guitare, ils ont ressemblé na rumba, mais nini, bâtiment, ils ont des rap, batuba yoka, à peu près, na salle, il na ba. Dixon Marshall, naba sœur Congo, mais na obo sanate ko peut ça remerciement dans des konangai avani na Bondi na France, il y a Yals restaurant Yals na obo sana bande konangate baleki na ngai Max Omari o bangonde basimba ngai Max Omari le grand stoïcien na leki na ngai Rochelier Boya baonde ba boosta kanga baonde ba tiakana zala penza molende et puis ndekonanga grand bila Ikala José. Merci beaucoup. Vous avez un mot par rapport à faire à double Adidas les 20 les 21. Nazo souhaité vraiment ba bonne chance, nazo souhaité ba congolais to simba na rumba zaelo na biso to za fier nango. Kotala tala ndenge baswa batuna bango ba mesene go swanisa bango te tozwa ngo patrimoine na biso ndenge toza ko sa makasi batika ko simba kolta na biso kuna batika ko simba cobalt na biso ndenge pe ba toucher na rumba na biso te nyonso eza ba richesse donc congolais zala na sima mwasi mobali tozala na simba fere to simba epona otombola lokumu ya rumba na biso. Merci beaucoup Kulutu Malage. Merci. Voilà, là c'était Kulutu Malage de Lugendo. Merci na bayibanso batali biso Ferregola le 20, le 21, double Adidas Arena le 20 avril, double Adidas et Adidas Arena le 21 avril, Adidas Arena le 15 juin 2024 Robert à Genève Arena bato balinga artiste Ferregola balinga musique ne pas le bureau qui nous soutenir artiste Ferregola fali pour avoir des dates en France ou en Bordeaux dans Lyon Robert pe ba Arena en tout cas coup de chapeau na artiste c'est tout pour biso to kabolarité d'abord c'est le Congo qui gagne botika ko ça bango Kulutu Malage le biblio bato bo fingi la bato botika ko ça bango parce que baza ba artiste yamboka. Merci na ba banso batali biso na émission lelo. Merci na maître José Bolemba, maître avocat conseiller manager souvent ya lo baka quand on est beau mais quand on est jaloux on le restera toute la vie jaloux. Merci na yo héritier Mamboni historienne te peso mbote héritier Mamboni te peso mbote Scott ali biso. Merci na biso et pas ya joli Zola pourquoi pas aussi à toi Bob et si papa na Graciela motema bata madame Jaël te peso mbote. Allez retrouvez demain c'est même adresse de Mbanza London TV que Dieu nous aide à le porter-vous bien. Au revoir. Original.